prophète de la nation, prophète Jacques Nehema Sikatenda Nokonangandi Melangako, avec Église du Dieu vivant, Jésus-Christ, Dieu de Nehema, Bazalaki na place ya échangeur, Mokola dimanche 9 février 2024, Oyo, Pona Kobondela, na grand culte, ya bénédiction de prémices et consécration d'huile 2025, avec impact ya Kosarate. Okanisi Esili, Tintin, après louange, adoration, miracle, témoignage, qui na rendez-vous. Le prophète Jacques Nehema Sikatenda, Asenga qui na bana na nzambe tout oyo basangana ki awa, babondela pour la République démocratique du Congo et surtout pour la situation aux alliés collègues na Est la République démocratique du Congo, yoka communication. Ça, ce sont des insensés. Mais les personnes qui ont la révélation, ils savent que c'est guerre aujourd'hui. Ne concerne pas seulement nous qui sommes présents. Si nous sommes distraits, ça va toucher même nos postérités. Comme la Bible dit, les pères ont mangé les raisins, mais c'est les dents des enfants qui souffrent. Nous refusons que les dents de nos enfants souffrent. Si Dieu nous a établis comme des prophètes, comme des sacrificateurs, pour que nous arrêtons cette guerre. Nous allons prier pour notre président. Que Dieu lui donne le moral. Que Dieu lui donne la force. Là où l'intelligence humaine est arrêtée, c'est là où la main puissante de Dieu qui a libéré le peuple d'Israël en Égypte doit commencer le travail. Tu vas élever la voix. Ozali nzambe na bomoi, ozali nzambe na neema. Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Nzambe na bomoi, yo oponaki président la biso Fachi Beton. Penatango oyo toye kotika ye na maboko na yo. Oui, c'est vrai kolo. Bible dit esika mayele ya batu esuki esika yo tiaka loboko na yo. Oh, nzambe na bomoi, lelo tosengi yo kita mpona yo fortifie bamuna ya mboka na biso bazali kopanzana. Tondimi ete na kombo na Yesu Kristo na ntango oyo nzambe ya neema atelemi mpe azali kokimisa na lombangu bazali kopakata banguna na biso nyonso na ntango oyo bazali kopakata bazali maboko mibale na kosukisa. Éternel Dieu, Yahweh Nzambe, Dieu d'Abraham, Nzambe na Barayama, Dieu d'Isaac, Nzambe na Isaka, Dieu de Jacob, Nzambe na Yakobo, ton nom c'est Jésus. Nzambe ya boyokani, À travers ton sang Jésus qui s'est répandu pour le Congo. po na Congo, Père, Tata,
Ta parole déclare dans Romains 8. En tant que des humains, nous sommes fatigués. Nous sommes essoufflés. Tous ces problèmes de l'Est. Nos regards se tournent vers ta croix, Jésus. À Goliath. Avec des lances. Un nom qui a été révélé par ton grand prophète de Mousée Alexandre Eli Nabala. Ton nom qui a été révélé par mon père Sikadé Dariati. Église du Dieu vivant, Jésus-Christ, Dieu de Néma. Basambelaki lisusu pona mokonzi ya mboka esika oyo wapi le prophète Jacques Nehema sikatenda l'homme de Mamulaka asengaki na nkolo afongola lisu na ye malamu sur fachi béton pour ete mboka Congo et continue kozala na barayi ya kitoko. Qui dit mieux?